namona confusion pa ba ninganga ba pesa ba pronostic ba sala ba radio nzamba memango na confusion ba to musu basali awa haleluya akende na radio ya malade tout le monde qui a des témoignages avant-hier kaka maman la biso moko boy soki bataki kaka radio bi e kapele ya mwana e mwana mokima nene mabebo zonga na ndako prière zwa mobali no zonga na hôpital mosusu alléluia bakomi kuna bomona azotambola ti lelo aza na bitumba nesiliki mpo na mabele tozalaka na bitumba me likambo wana esali nini eleki eza te na papi wana munganga interprete maladi na kati ezati ali échographie mibale kotoyo yeloko moko ezobima ya kotoyo yeloko mosusu mama mosusu azali atokotanga kombo na ye mama mosusu azali awa libota mosusu échographie ya campus nzambe na nguya na ye amemi yango na confusion bake bazongi nete mefo batali biloko eza te makambo tozoloba na bino eza na lebo toziva yango mbala ebele basala mpo opération te maladi wana mpe bunga mutu mwana mosusu kutu akola mosusu bayolanda ngai na lukeke tofandana bango na golgota baye dimanche na ndako anzala lendi babati campus bazongi zero dala loba ekosimba na bomoi nanga loba ekosimba na bomoi nanga mwene kosolobela kolobela wana ndenge bolemu loba tala ekosimba na bomoi nanga loba ekosimba na bomoi nanga bolamo ekozala na vi na yo alleluya jaswa na yo nima lobona bolemu salani tika problème na yo eflote ndenge mose basundolaki likola mai yo zonga yo na nsima talakango okoelimine makambo ebele na vie okoelimine na émotion kolela na mwana nanda oyebi ti tato kutolo bala koboma ye omwana na miso bango ndenge koma moni ekomi ble moye baloba lisusu eza te ngai nakuta bato ebele mona baotonga ngai ndenge ezaka na moni dile tala bakonyo tala ndenge ezako bayaki awa bilame pasuki nakoti banda nayaki wana maboko kabo bilame pasuki ndenge eza wana surtout mosusu wana na ota abalonga miso na nsima boye ngai ça va ça? Elle dit oui, je suis là. Loba. Ah si, ça vous a bien. Ndenge makamna bino ko. Ndoleki bon na zalaka ko na tini. Na kuma tubiti. Bakunda na ngasuti. Na bima na ngaipe. Makamba dako loba ezalaki pinda ya solo. Biloko ebeba mo esilaki. Mikolo wana tuzwaki ti. Le nzamba pesi ngaite na koloba ni afandi na kanyeki. Soki na swali nde biloko ebimi. Bisa réputation na yo likolo koloba loba likolo kolanda eloko nyonso oyo oyoki loleli ne bato bakokanga bibebu loleli ne bato bakoyeba kende toloba mabe mokolo nini bato bakoya kosengo pardon na makambo to bande koloba nga basenganga bapardon ebele yo mokoni bakosengo pardon mpo oreglaka baproblème no direct ngai mokona kokanga na liloba Samsung kakati ukubano pe koboma batu te alleluya ukubano koboma batu te insiste te tika babo baloba nalaka ali papa changer couleur neti yo ese mbodi tune yusu changanze lai kuna kochona so changanze lai obi pitake nde kuna basala ko bina safa ndengona tili papa zanga koto couleur mususu seke bati ba wose konana betana na maboko na yo konana betana na maboko alleluya ba wose kai tuna mo sakole batambola ka ndenge ni kote ba seka abatu misu tout droit na nzela kotala ni à gauche ni à droite zalano na motema pio zwa matoi no kanga ngona bakota molimo kendenge na atoyoki le bakono bakozanga lelo ndenge za boye bakoyeba tika ya lobati na suka akozwa le trophée te le kana no pinati na suka soko yebi poza na possibilité ko pese mboti tuna tinga ndi bo malamu voilà ai ulikani naye okenai tina suka dala mokolo nzambe akosalela yo omoni bato wana
bakomaka bajalou bachanjaka maloba batikalaka kidiba bandaki kotala yo. Alléluia. Bandaki kotala yo akokoka kolo. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma ngona sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangamina université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Amen. Ozali petana maboko na tana soko ozali. Amen. L'arme est moquée. L'arme est moquée. Pisoli pe mocholi. L'arme est moquée. L'arme ezali maya miso oyebimaka na bomo ya moto totelemi totanga liloba na nzambe. L'arme est moqueuse. Psaume 42 verset 1 à 4. Psaume 42, verset 1 à 4. Psaume 42, verset 1 à 4. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Quand il règne et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit.
miso na ngai eza bilei na ngai mikolo na mikolo. Pendant qu'on me dit, Dango nyonso, dango bazoba na ngai, wapi nzambe na yo. Alléluia. Nani mokonzi na biso. Na lingi lelo kozala l'esprit ya losambo. Et le que ça passe pas dans bateau na mabele, ba comprendre la rapidité. Dans une nuit toujours parcouru. À chaque fois ba mercredi na zolo ba na biso, ba dimanche na za ko éviter biso. Tout pour ça na kona ko sambelaka. Ko sambele nizwa kama kapo ebele. Ko sambela nde santé na biso. Mama tu la biso kwa na lingala to fandi na kombo na Yesu Masihi. Biso de lingala ya mwaneza na se. Donc awa pisa limese oi ana susi. Motema ne eza ate. Na ba réalité oya zo traverser. Pour le problème de santé na yo. Pour le problème de libala na yo, pour le problème de médecine na yo, pour le problème de ça na kata libota na yo, libota de ça na kimiate. Mitema batubele parmi bise za ko pasuka. Mitema batubele na sena mabele za ko zoka. Mikolo na mikolo. Tango molili ezoya, tango makaba bololo bazo traverser. Mimbalebeli na bomo ina biso. Tozomi kusa pour des secours bibliques, ndeki to fandi boy, ndeki to meliti, ndeki to sauter, ndeki to le karana babalabala. Yango le kolokolo ba problème tout ça na côté. Batromeli baza plus irresponsable. Ou li baza responsable. Toke motaki. Ndenge mboloko elukaka esika mai ya pio ezali. Bona motema se chauffer. Motema eza ko chauffer, ndenge motema mutu moko eza ko chauffer. C'est bongo pe ngai nazali koluka yo nzambe na ngai. Donc azoluka nzambe, lolenge mboloko alukaka nzambe na motema moto. Bana nazala na ba problème de la vie. Na pekisaka mamono soki likambo moko etungisi o papa lengi namela mai ya pio nebiseke yo kanzi mai ya pio nde ezisaka motema moto wana. Tala ozali ana zo ebiso soko lingo ka motema moto lisu makasi koleka continue komela mai ya pio. Mai ya pio bamelaka loba na betami na moya makasi etufume ezali na meli mai ya pio na sentir mbala moko mwa bufe wana ya mwa malili ekotinga na nzoto. Mais mai ya pio ekitaka motema te ya baproblème. Bana na mai na klase bazwaka kaka te. Mais yina mabelo oyo naza moboti, naza papa, nakoli, nazomona nzala, pe difficulté eza na kati ya ndako na nga. Problème akobala na nga eza likambo. Makambo ezotambola kaka te. Lelo tokoepengle makambo mwami. Domaine ya finance, ndako tozofutela, normalement na mwa oyo, il faut tobima. Mais pe tokokende eza te. Lelo eza lokola mokili ya kala te. Mekili ya kala a tel point ba pauvre bazalaki ebele okobima na ndako oluka mutu moko neglisaka oyo kobombisa biloko nokuna. Lelo bandako etonda, lelo bato bazongola bandako ya mike. Lelo bato bakoma na baposibilité kosobasoba biloko na bango kotiaka quelque part. Okokende pa ya nani? Eza na bato ebele ndenge bazolanda ngai na bililingi, eza na bato ebele ndenge bazolanda ngai awa epai tofandi. Libala ne ezotenir kaka na mwa fil. Donc moindre rasoir, moindre force moko makasi ekatani. Ndeko moni bamarade beleyi na bongo ya bato. Ndeko moni lo semo ezosila na bongo ya bato. Bana na nzambe bakomi mitema moto mpona ba problème. Lelo na telemi mpona kolendisa yo. Ozozala motema moto. Ozozala na babattement du cœur. Pisa biso ozoloba monganini ekokoka. Pongai nakende nakona yo c'est la mort. Oyo azoluka. Pourquoi? Lila bateme ira mitema na biso. Ibimaka dégoût, ibimaka bando, ibimaka désespoir. Ibimaka
la véritable vie, la véritable joie. Pour ça qu'on sait que pour ça qu'on y est Sili, alors vous faites attention, mais pour ça qu'on s'appelle ici là-bas. Nzoka ici ya mosali na nzambe nyonso za na tana mabele ya mwana na nzambe nyonso lelo za na problème na yo satana akanga yo atalo sambo te Yesu atala lokola ndakisa David atala lokola ndakisa Job atala lokola ndakisa na parcours nyonso à Jésus même sur la croix na c'est ma Bible na c'est hémorragie Christ a l'hémorragie il a dit tanga na mabele ela mama yo sala ma créature asika kuma kila wale tango ekule et toute mabele ela mama yo sala kila mo ya sika yo sala transformer yo pika ne bazulo bana mapipi na ye biso to bika ki mapipi wapi aso ibisa ki te yo ibisa ki makila. Alléluia. Alléluia makasi wana. Mukile kosila te kobandela kaka na likambo na yo pe mukile zo continuer. Vie zo continuer. Bana na za. Tomona kaka moto likambo yi biso na bonga wana. Mais moto traversa. Toto lekisa. Ndenge lo sobo sana ba. Ndenge likambo yo ko yeso libala. Oyo zwa na kala. Elle est bonne makasi. Mais je foi, manque ma maîtrise, considération à yo. Mais le monaka, n'a pas montré la biso, on se t'a ami moko, yo, mais ça m'était. Au monde vrai ami na yo. Mais lui là, il dit né à son ami, avec amité. On se t'a n'est moko pela ba makambo. Mais nous comme biso to monaka danger, lui il est à côté. Lui il dit que et koleka. Alléluia. Vous allez voir. Les balles au monde des aussi battés aux Alanini, et possible. Les balles au monde des Zoyaté aux Alanini, et Koya. Des autres au monde dans les bottes à yo. Dans les bottes à la Babasa et la Babasate. Bakoya, au fil et à mesure, yo aux la tenace. Makama Bélé Yaka peut vous la vision pour Nima. Makama Bélé Yaka peut détourner attention à la vision. L'État n'a fixé, dès que vous avez dit, à tout ça, même si c'est banane, relâchez dans la canabonasa, mon Christ, qu'il plaît, qu'il neige. Foi nayo est à la emboucamable. Alléluia. Amen. Et qu'on boucanaka, et on sait la capoufati. Alors, il y a la seigneur boufa. Et on a besoin et silaka. Makamalo sambo silaka. Vous ne comprenez qu'à osé battu makamako bati. Kanisa makabo mosako ya solo banayo. Banda ko adorer ça. Passe la biso to adora kana moza. Na ko banda ko pambola za. Yo to permettre likabo ko makabo inanga. Na tikale lelo côté na bimaki na biso. Na so maboko pa. Yo to pesa kambo. On peut banda ko adorer ça mais na si likabo nyoso. Quand ça va faire dans Lola, il qu'est-ce qu'il lui faut pour un problème d'ailleurs. Parce que là, dans ma capote, alléluia. Et ça y est, monté le bâti, ça va ma case. Et c'est monté le bâti, ça va ma case. Le maillot au commis pour mater. Le maillot au commis pour mater. Et fais ça pour toi, ça là, vous pensez, le monde est fait ça. Et fais ça et monté. Fais ça et monté. Alléluia. Ça va ma case pour vous, dans la bâtie. Mais ça va ma case pour ça, mais là. Ndenge moloko enuka esika mai ya pio ezali se bongo mpe ngai nazali koluka yo nzambe na ngai nazali koyoka posa na yo nzambe nzambe ya bomoi makanisino ya pa alléluia yo okufa te ozolanda lokola papa no abolimu lokola kosakoli nazoloba likolo etubelo ekodeme remarqué quand on connaît ma vie, bah tout n'est pas pour y bisouquer des mais et le côté et le wana au satana sana mona bomo yo ça va séquer ya ça la mokila biso
toza na kokila te ye basalela ye libulu ya moto akita amata akokotaka akobongolaka motema mpe babongisele deja kufa me yo na ngai makilo etangaki lekulu sema ndenge tofandi motu wana joa qu'il pleut frère na biso adversaire na biso te. Alléluia. Siko yende siko azajana na biso azotalo ndenge ofandi alukale na komasakre yo yelingaka bato basambelaka ntango tipomba te yelingaka bato balenge nzambe te alingaka bato babima bapomba te mona na nzala sambelaka mpo na biso bawumbu na nzala oyo tozotesa liboso na bino nami akoluka tozala na posibilité ya kotransmettre bino foi te ndenge ozobima ndenge ozozonga na ndako ndenge ozolata ndenge ozosalaka nzambe azokomprendre kende na ngambo moko se droit yo nde moto ozosala nzambe ayebana na territoire amonana na misala kokanisa te ezosila epai satana azozala akosala tu akanga yo mbanga polobile bato bakoyeba te ile kolongo na yo makambo ya malongo ezobima eza te mpo na nini mpo akutisi yo mpo abotoli elo ya motuya mpo eloko ebanda kosala verité azikisi yango na moto chaque fois soir, à chaque fois que la terre m'a mêlé, on se défendre les acteurs, mon monde ça n'a pas yaoye belaza, et ça déjà n'a pas la jalousie mobile. Pierre ça, on a vu la tour, moto, nabutu, moto, ekota, dans tous les quatre coins, batunye sur la confat, basique, na quartier hall, alléluia. Nasata na lola, na bana ne na kata quartier, bane la poli banga. Soki pena mokolo mosusu kobeti monoko na libanga okwei okoma soki oloba te bato mosusu baloya baloba mawe mais soki bafungoli babaloli mokongo balobi asui bato kutu bapema wapi ozali awa yo moko motu nomonaka motu pa to na yo valer na yo loyo eyebi yango to representaka valer moko te biso nyonso na se na mabele awa bato nyonso bazalaka pata kobangisa satana te losambo na yo présence na yo eyalajaka bato baza na mabulu na kati ya kati na kati ya libota na yo seke yo moko yeba alleluya basala baprograme balia bato ebele mina losambo na yo na misolo na yo na lolimo ya kosalela bato babika bato basala baprojet otambolaka na bango balabala no omataka na bango bisimo accomplir le colo saraka c'est quoi yo mo tala ni mo le parler o mi mo na ka mo ba pa to ko za citoyen céleste dala tele mana no beta na mo le ya solo wa alléluia yo kwa mo longi le lote mais comment me la yo oza mo longi alléluia Koponesta, et on a encore pour ma casiwa. Bana kanse ba job. Bana ota job na kuakara. Afanda na mabele. Bando ka job na sata ba lo ba Jesus. Po yoka mara. Yoka dozana l'âme est moquée. Là, et ça m'a dit. Et puis ma tanto ta le Philippines. Ebimaka tanto mutu azoka lisubasi ebimaka tanto mutu akufi ebimaka tanto mutu azotraverse ba période moko difficile au fait l'arme ebimaka na émotion ya mutu oya pasi oya difficulté les mutu akomi contre les loko moko de tomoni l'arme limi alors mon cœur ça va tout basika kabiso les do kuta osakela lupango otikala lupango baba doseka na uniquement pour koyeba ko dénigrer biso ko kitsa biso pliba ko traduire na esekelo eloko nyonso ya mabe ezokomela biso makambo ya pasi oyo ezokomela biso donc bango bazala mpo batiolaka alleluya
allez siko ba ebi ke yo samelaka yo ka mutu na ba mama toke yo ka makambano ba ka ba moke à chaque fois les bazo sekayo allez baluki ba ye banzambo yo samelaka asawa butu moi mai nanga ya miso ekomi bilei pourquoi butu pe boy alelaka miso ta tozole la tele na motema tango nyonso bazali kotuna ngai babandi kotuna ngai nzambe na yo azali wapi pourquoi le malheur persiste ton cas persiste les échecs persistent ba maladie persiste ba cas persistaka donc au monde on sali 10 ans on sali 3 ans soko le kina biblia na balaba soko banoka na moto ezalaka mona likambo batuni bongo prophète na bango ngamba tendeli babimona bamona nganzambe ngamba na batelaka bino donc soki likambo kiti fo baluka mona mutuna alléluia na kanzo yoka bongo prophète na bango mona kite tabasaka na lola biso saka ba serviteur ya pam mukolo moko te na koze na yebisa bino keninga na zesika ya sana même mikolo na mikolo bazotuna bino bongo nzambe na ndeko okomprendre kozaka na nzambe aboya alleluya lelo nalingi naloba na yo boye motu nyonso azali awa peut-être okosantira peut-être oyokaki yango na litoi motu moko atuna bongo nzambe na yo aza wapi répondre ye aza na bomoi atelemaka na moma convenable atretaka makambo bana na ye alleluya mpe mokili esalaka nini emonaka aza na bomoi nzambe na biso aza absente na se na mabele towana lola te tokozala confronte na makambo ebele me tobwaka kondima na biso te moto asoba naza na posa na yo na posa na ozala elimolakisa nini aosanje nzambe te azokota bonganga te azosalela bondoki te azoluka libanda ya nzambe te aka na posa ya nzambe wana aka na posa ya nzambe wana nzambe afizite ye otika mercredi lelo nzambe afizite mwana na nzambe nyonso aza na baproblème moto nyonso aza na makama makambo ya pasi po ezolekela etika nzambe atala yo nzambe amona yo nzambe atraite problème na yo nzambe ayanola yo alleluya apesa yo biyano bana na nzambe tatesalaka neti tongo ekotana te neti tongo ekotana te tatesaka lokola ekosimba lisusu te tozalaka confronte na makambo ebele ngai nakomaki na niveau soki nalali nakoyoka batima di me ebandeli na banda koyeba te nakoyoka batima di kere na nga sikoyo nakokanisaka nde bato baza libanda moto bazoya soki natie motu na nga boye nasoka na bamauvais souvenir nayebaka mokolo mosusu tozobeta bale mopepa mbula makasi mopepa opene lokolaka badole nga na ere wana nazosanti lokola mopepe wana ezokisanga mwanda mosiba mpo na nini nakoma pepele likolo ya baproblème erongisaka bato soko tiki nzoto na baproblème nakosali na nzambe otiki vino na baproblème okei na batension faut faire attention nini fosala ibele ya kotala mose lelo mama na bango azobomba ye na kati ya ndako azocourir danger de mort akomi mongo monene bebe ya moke ayokelaka motu te soki opesi libere na ero na kati banokomelise valium te banokomelise nini doziniki te eyaki likambo ya nzambe alleluya bibi moko abotama alalalaka aleka lokola mosu fils azalaki lokola bebe alexia fils azalaki lokola bebe alexia ere moko alelaka nde te ofandi ne kaka banda tongo soki asale na ye afandi ne ka aolela te neti nga nde nabotamaki après 5 minutes fona nini après 15 minutes fona soki ezalaki mosi peut-être balinga baya kozwaka mosi epazalaki ndenge wana kolelalela le bacomprendre ke nde bakoperdre basali nini balibere libère ton cas libérer problème na yo inflotter
et ça va vérité à qui libérez-vous et qu'il n'est pas ma foi libérez-vous bandokirez-vous batomokili basekayo pour ça là moment moko les bakaki yesu et vous bonne l'indité na loi de la terre pour ça basala na bomokili okotikalaka mokokoli okotikalaka moko pesa mbote lodala okotikala mokokoli lobi okobota te soki ato pakoli makalo ata otie nzilu mokili pesa ndia oteka banzilu eliminaire ndakala banzilu yaya ya mvilu eza nini mvilu ici donc on a moins âge à moi bawe bakuba yaya mvilu yani yaya mvilu ya mvilu yani ateke mukilibeba ya mvilu yani seke mokili yango ebeba na seke mokili mpena ndenge ebeba nango mpenza totalala basilansi zelana sikoto mpona mare ya bapaster ya nzamba mvilo yani eza mvilo ya nzungu batanga banampakolo na mutuka mvilo ezani nzungu na nsima ya nzungu aleluya mwindu oyo ezalaka na nsima ya nzungu zwa mokokoli na yo pakulango mvilu suki ekobota te ifuzela periode moko suki badosala nini kumata zwa suki yango ekobota ya 2 jours kangango nwani ata otie bapomade nyonso ya mokili ekozimba te alors libere ton cas libere problème na yo mose batiki ya flotte atiki ya flotte likolo ya mai ndoki azolia bato mwana na ye atali babi te oyo tomeme na ndako bamemi eti na ndako asorcier amoni ye akomi convaincu mwana oyo baboma ye eza te mwana asala nini avive kuna bazoboma likolo balwe établi kotoyo bapesi ye sheferi nyonso ya ndako abanda kokonza na kala ya bayini beta mololo wana libebina toke tika mikumba na yo tika bayini loyo bakendaka lokola balongi me balongi te beta mololo batya yesu na ngai na omuntu alinga kufa na tsunami soki na tsunami te ngai to azalaka na mai wana Egypte bango mpe na Egypte banyoka ebelele nyoka moko alinga koswa ye omoni me akufa te sentinele mwa mwana wana soki mbonge mpenza koyelembana ko bapiere balembana na mai eye mwa mwana na moka kosala nini lisu na yo c'est le Saint-Esprit tanto mitika amen ukamina isaka bana bato mona vraiment eloko moke pona nango tikango problème no wana tikango maboko aza tikango na musika ilema kingela ka wonenge kete alleluia soki za ya yo soki za volontaza na moment vule kosala nini ekozonga malembe tina maboko na yo balabini baluka mutu oyo akomelisa mwana wana basali nini bazongeli tina kata ndako lela komi mokolo asali su retour na ndaka kibowumi lela komi lisusu yaya bayaya asali lisusu boye mosa balei kokende kozonga kokende okodetruire nzoto okoperdre biloko ya motuya likola kokakakakakakaka nga ndenge na nzambo oyokaka aleluya alisala ko longola
le bas na libéré likambolanga likolo ya mai le beta molelo ya libération baya koluka ona pokwa alleluya bakuta ote koso libérate yango tokolaka pamba te tokuyaka bituna se pamba te Dieu l'a fait décider. Nzambo biso tondimela ana bongo anzambo aza sans limite akotaka makambo na biso na oyo miso na biso na memoni te azo décider oyo esengeli ya orienté apesi orientation oyo esengeli ya orienté te azo gérer no la souveraineté na ye bato nyonso bazokano mabe bato nyonso bazosala mabe leta otikali mwana na nzambe alleluya bakonyokwamaka na se na mabele mpi bakolongaka te sukasuka badefete na yo elonge kozongaka kaka na ngambo na yo bana na nzambe balongaka kaka bana na nzambe balongaka kaka aloba na nzambe olonge alleluya kozala yango bazofika okoya kokomprene satan mpe amortifiaka biso osala likambo moko okanisa ngo esesila mokolo moko kotala moko esirfile eza komortifie biso mokolo moko boye eye mana nazala nakoya na nzela mai nalakisi yo deja libere ngo na natiri bato finge mikolo na mikolo mobali na bombela apesi bilo apesi double portion asala eloko nyonso akokaki koatendre terre na ye te eye akangama na nzambe biso tozoza badesizio ya kolongwa kotika nzambe osengeli mokula losala olabadona obandi koluka mikanda ozozwa goti nzambe apambola mwana na mamoka belinga aladi papa ya solo mpenza balibereka sezura monene na mabondeli papa eloko nalukaki kalakala na zwi yango te mama na ngai moko pabelinga aladi papa otekekataki seme na miracle vraiment makambo esalami na ndako nanga na kokotemoigna mepa ya bato te alleluya otala bona mobali na nzambe na biso asukani azolibere azolibere moyini akango monokoti adete biloko ezosala fierité na yo wakina systeme ya kokanga eloko moko par semaine osenaka osalaka bapie d'agression olonga na ntongo moboye leka ndengolo akufi alisikoyo okundi bado balenge ekulela lelete Seigneur timadesi pour aller pour les gagner le profit Seigneur timadesi allez le babundi au fandika Seigneur timadesi donc au fandika nzambe pour aller makamba koyi allez mokolo sikoyo kosamela kabibi bisi bakunda so batuni on fait des prêts ngapna makamba pile wana papa le samba makasi na osala nzamba yo kaka mote alleluya eza langata bana mike oyo nano bayebi nzambe ndenge asalelaka ozali eza langata bana mike oyo bayebi nano nzambe ndenge asalelaka non les mal ou les biens totaka kango na Romains 8 na kofrape voilà biso indépendaka na kitoko mabeli te engagement na biso par hasard indépendaka na makambo mpe omona na miso ya kitoko tikala ozala desi otika kosambela alipesa moninga moto tuna ye journée nini loki par semaine journée nini loki la ola nana bilini soki oza na journée te décide journée na ndakulo ya losala ya vi na yo ya losala eza journée par semaine bikeli na esenaka na kilaka mikolo yo ngai ata na kobima soki naza na kosala menebi eza journée de prie nanga ozali awa décide yango journée ezaka mokolo nini loba makasi toyoka opona mercredi te kuza mercredi kola nzambe oyobi makambo ya bapetepete journée eza mokolo nini oyo osambela
mikolo nyonso mpona mokolo banda lelo alleluya ndenge tozobima awa etikala histoire banda mokolo papa teyaki ngai napona journée na nga lundi, napona journée na nga vendredi, napona journée na nga samedi, napona journée na nga oyo nakilaka mpona makambo ya vi na nga mpona makambo ya libota na nga etambola te nakozela ngonga za loba ameno ya malamu wana. Nini bamoker basekaki ye komango wana mpona kokanye ta na biso. Néhémie chapitre 2 verset 10. Mama tanga kaka tanga mpona kokanye ta. Job 17 verset 1 à 2. Okomiango mpe na mikolo suku wana biso tosambela histoire lokuta mpona Yesu totika Yesu anza baba mindele omoni awa te tala preuve oyo preuve amonana na resio yoko wa preuve amolimo mosala ngana lotaka Yesu amona butu yoko yakoyebisaka kede Yesu akoyesu alokuta nazalaka na bavertissement na ngambo ya Yesu ayebisaka makambo ya kosalama na mabele okonvaincre nga ndenge nini wana babebe ya molimo nde koconvaincre nga Moïse tina suka ata bino nyonso bino bokende tala olingo kota okoma kosambela banani nga na koshanja kana vi na ngai te na mosambeli ya Kristo mokristo alleluya banda na ndimele tina kokufa na kotikala kaka chrétien oshanje te. Job 17 Néhémie de tanga 10 verset mokoka. Néhémie chapitre 2 verset 10. Les Ammonites et Tobija, les serviteurs Ammonites, l'ayant appris un grand de ce qu'il venait, un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ok, continue. J'arrivai à Jérusalem, Égypte, c'est 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Mais ça est modèle de discrétion. Les rosana d'échec qui a vie, on va dire pour entretenir quelque chose. Tika ko panza monoko, tika ko loba loba. Pour la likamona yo, on est colonna au sala suboïde, na pour sala boïde. Non, garde vos secrets. Pour l'anniversaire, mon cœur, parce que tout et le côté au Gisa. Et si matin, pour continuer, pour ces cabissos. Donc, comment t'as? Vous souvenez de verset combien? Il n'y avait avec moi d'autres bêtes, des sommes que ma propre nourriture. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Alléluia. Considérant la ruine de Jérusalem. Motoyo, il pas énios à son tambola, à son koutaroui et débat. Ndakwaza et débat. Mir ya lopango, oye bate la kandakwaza et débat. Ba local et nyonso et débat. Vie et débat. Et l'autre bala metikala te. Moukoura liponso babana ko tia pierre na bango pour la babana ko remati. Ba diverser babano se kabango. Pourquoi? Kotalite ya ruine. Kotala forme na bango. Est-ce que bango penaka kokakotonga biloko biso to BBC? Maloba bato moki. Esungi so simate. Meme maloba minganga. Alléluia. Baba tunzamba konfonda kotala. Banda na koma pasteur. Na mona confusion pa ya baninganga. Ba pesa ba pronostic. Basala ba radio. Zamba memango na confusion. Bato kosu basali awa. Alléluia. Akende na radio malade. Tout le monde qui a des témoignages avant-hier. Maman a dit sur mon coboy. Ce qui m'a dit que la radio dit, et quand tu es à moi, et moi, qui m'a dit, ma bébé. Zo Canada. Prière. Zo Mobaïno. Zo à l'hôpital. Alléluia.
bakomi kuna bongo nazotambola ti lelo aza na bitumba nesiliki mpo na mabele tozalaka na bitumba me likambo wana esali nini eleki eza te na papi wana munganga interprete maladi na kati eza te ali échographie mibale koto oyo yeloko moko ezobima ya koto oyo yeloko mosusu mama mosusu azali atokotaka kombo na ye mama mosusu azali awa libota mosusu échographie ya campus Zambe na nguye na ye amemi yango na confusion bake bazongi nefeme fwa batali biloko eza te makambo tozoloba na bino eza na lepo tofiza yango mbala ebele basala mpo opération te maladi wana mpe bunga mutu mwana mosusu kutu akola mosusu bayolanda ngai na lukeke tofandana bango na golgota baye dimanche na ndako ya nzala lendi bapati campus bazongi zero dala loba ekosimba na bomoi nanga loba ekosimba na bomoi nanga mwene kozolobela ngolobela wana ndenge bolembu loba dala ekosimba na bomoi nanga loba ekosimba na bomoi nanga bolamu ekozala na vi na yo aleluya jaswa na yo ndima longona bolembu salani tika problème na yo eflote ndenge mose basundolaki likola mai yo zonga yo na nsima talakago okoelimine makambo ebele na vie okoelimine na émotion kolela na mwana na nda oyebi ti tato butolo baza koboma ye anko mpe mongongo moso toka badolela amen tanga mona nda na avenir akosala ngo mpo na plan d'Isali mais na vie réelle akosala ngo mpo na intérêt na yo nzambe aza na makoki ya koessuye balarme na yo ya kotala likambo na yo mokolo moko seki mokolo moko sepeli mokolo moko tatoli monene na nzambe kaka soki otieli ye motema. Jean chapitre 17 verset 1 à 2. Mon souffle se perd, mopema na ngai ezokende mes jours s'éteignent, les cerveaux m'attendent. mikolo na ngai ezosila ponde ezozela ngai ngapi na bakufaka. Je suis environné de mon cœur nazingami na bamoke et mon œil doit contempler leurs esprits. siko miso na ngai esengeli ekontemplaka bakofinga na bango ndenge bazolo mikolo na mikolo kozokisila bango réponse te bana na nzambe bana na nzambe bayanolaka te longola ti kota injure par injure ozotalela bato olingi bato balobele te kozokisila bango réponse te je balobi miso na ngai fo etalaka mbala ebele etala bango na miso tala bango na miso tona moninga ye sokuta bato baotongani sokuta bato baotongani omwana na miso na bango ndenge ekoma moni ekomi ble moye baloba lisusu eza te ngai nakuta bato ebele mona baotonga ngai ndenge ezaka na moni dile tala bakonyo tala ndenge ezako bayaki bilamba epasuki nakoti banda nayaki wana maboko kabo bilamba epasuki ndenge ezaka surtout mosusu wana naota abalonga miso na nsima boye ngai ça va ça? Oui, je suis là. Loba. Ah si, ça vous a bien. Ndenge makamna bino ko. Ndoleki bon na zalaka ko na tini. Na kuma tubiti. Nakunda na ngasuti. Na bima na ngaipe. Makamba dako loba ezalaki pinda ya solo. Biloko ebeba mo esilaki. Mikolo wana tuzwaki ti. Lere nzamba pesi ngaite nakoloba ni afandi na kanyeki soki na swali nde biloko ebimi ozobebisa reputation na yo likolo koloba loba likolo kolanda eloko nyonso oyo oyoki lolenge nde bato bakokanga bibebu lolenge nde bato bakoyebaka nde toloba mabe mokolo nini bato bakoya kosengo pardon na makambo to bande koloba nga basenganga bapardon ebele yo mokoni bakosengo pardon po oreglaka baproblème no direct ngai mokona kokanga na liloba samson kakati okobana mpe koboma bato te alleluya okobana koboma bato te insite te tika bango baloba nalataka lipapa change couleur neti yo esa ye mboti tune yo sochanga nzela ye mpona kocola sochanga nzela ye oyebi mpena kende kuna basala ko mpena
face ndenge wana ti lipa pesanga koto couleur mosusu koto couleur mosusu seke bato bakoseko nani beta nano maboko na yo kona beta na maboko alleluya bakoseka yo tuna kosakole batambolaka ndenge ni kote bato basekaka bato miso tout droit na nzela kotala ni à gauche ni à droite ezala no na motema pio zwa matoi no kanga ngo na bakota molimo kendenge na atoyoki lelo babona hehe bakozanga lelo ndenge za boye bakoyeba tika ya loba tina suka akozwa le trophée te lekana no pinda tina suka soko yebi epoza na possibilité ko pese mboti tuna tinga ndi mo malamu voilà ay ulikani naye okay naye tina suka dala mokolo nzambe akosalela yo omoni bato wana bakomaka bajalu basanjaka maloba batikalaka kidiba bandaki kotala yo alleluya bandaki kotala yo akokoka totelemi biso nyonso nzambe na biso azalaka makoki akosalela biso ana makoki akobikisa biso kopangusa kokonsole biso totika kolela totika kolobaloba totika kozwa badesizio mabe mikolo ya pasi mikolo ya molili koloba te nzambe nakosalelo lisusu te ngai nakokaba lisusu te nakolobisa bango lisusu te nakopesa bango lisusu te tika problème lo likolo ya mai eflote lokola mama mpe papa mose batikaki mose libere yango tika ngolo maboko ya nzambe 3 versets Psaume 40 Psaume 86 verset 14 à 17 Psaume 86 on n'en pas une conclusion. Notre Dieu est capable de nous consoler. Bato ya lolendo baye kobundisa ngai ebele ya bato mabe bazali koluka ngai na kufa bazali komona yo pamba kasi yo nkolo ozali nzambe oyo oyokelaka bato mawa Voilà. obatelaka bango osilikaka noki te otonda na bolingo mpe na bosembo tala ngai yokela ngai mawe bebikisanga bobele mosali na yo pesa ngai makasi yawe nakisa ete olingaka ngai banguna na nga bayoka soni amoneke obikisi ngai mpe okitisi ngai motema. Alléluia. Bamone tukitisi ngai motema. Tala nzambe akolivre. Mona na nzambe yoka papa no amolive. Eya kapete ndeke. Eya kapete ndeke tatizo kapenda ta. Tikala droit liboso nzambe. Tikala droit liboso nzambe. Lilo nalingi mutu moko ayebisa nzambe yokelanga mawa salisa ngai kotela ngai na bitumba bomoi na ngai. Alléluia. Alléluia. Zwa position moko ya malamu tobandi kobangola nzambe. Bangola nzambe. Bangola nzambe tondai. Ya Yesu le bana nzambe soki ezala likambo moko ya mabe bakoko nanga basalelaki yo baboti nanga basalelaki yo ngai moko nasalelaki yo limbisa ngai
yokela ngai mawa salela ngai ngolu bangusa pisoli na ngai alibondela na kopole salango na motima na yo moko salango na motima na yo moko Mikolo nyonso bisika nyonso kamatanga ikolo osunga yesu okesana likambo bokoko na ngai Bwana Zambe yokela ngai ma kala flanere zosambela Satana a permettre yo sabela te ibi sanzambe ninyo so traverser makaboni no so mona bada ko sala plainte sala plainte ne pa ina zambe wana suko so mona so to kilo Satana o kanga yo telema memo wana ndako telema bada ko sala plainte e luko ni so tungisa yo Alex vous pas ina zambe lobere ba passe na yo lobere kana yo kende moko par moko to presente ale tombola mingongo na biso sambela zambe lobela zambe yokela ngai mawa mutalela katola la zate lele pa inandambe verset 16 mama tanga verset 16 tambola na losamboi Talangai yokelangai mawa pepe kisanga nazali bobele mosali na yo pesangama lobola ngai na makambo oyo lobola ngai na mabe oyo lobola ngai na maladi oyo lobola ngai na lisuma oyo aletambola lelelo zambe tosambela yokela ngai mawa nakola makambo ezotungisa libota yotelanga mawa kolotalanga yotelanga mawa kolotalanga yotelanga mawa zametelanga yotelanga mawa yokolanga makamokasi oyo yokolanga maladi ekibate yokolanga eseigneur yokolanga na bokawe yokolanga
mpenza mokonzi Yesu na epai na yo kota bitumba na ngai ngai moko nazokoka te kanga bibebo baini na nga yoka maloba na bango mokonzi mikolo na mikolo bazotuna nga wapi nzambe osambelaka nzambe mimonisa liboso baini na nga yandola ngai mokili ebete ozali nzambe oyandolaka bato molili korenge te na bomoi na nga bato molili bakolonga te na bomoi na nga nzambe pesanga ekimia fongolelanga bikoke pesanga victoire na badomene nyonso na biloko ezozanga nga pangusa pisoli na nga po ezotanga butu mpe moi kotelanga mpe pesanga victoire yandolanga bikisanga salelanga batika bolamu na yo Kristo miracle epai na baoyo nyonso batielanga yo motema ya molili ezeka bomoi na baeshek elongwa tanda lobokolo ya nguya mimonisa na bomoi na bango na mosuni mpe na molimo kolo neliki ete okochange do na moko azali awa epai na bango babiki mokeri ntango ya molai konsole bango yandola bango lakisi ete na se na mabele oyo nzambe moko azaka na liloba na suki za yo bango te sepelisa mitema bana na yo zongisa kimia oyo baperdaki pesa bango victoire na bafront na bango nyonso badosie na bango echange milili na bango ebongwama na poli esheke na bango ebongwama na victoire na kombo na yesu masia nde tolobi amen.